Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga makokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Souanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekao. Oui, mbote mingi na baino subolanda ka chaîne na bino ya Panza Sango ya Congo ya Otemadi Panza Sango Bilili ya bino mo Panza Sango ya Congo na kombo ya Edino image Panza Sango Bilili ndenge boyebika kame ya mboya ko banda masolo na ngai na pesa ka mbote na bayo basunga ka Edino image. Batulokola ba Igor Balou simple mais beauté plus l'argent. Batulokola ba Patrick Malovengi Global PM Service et Claude Lukeba Kweno. Merci vraiment. Les lois ont la bino Mama Congo ça fait un moment mon dans souste Mama Congo ay aloba ay koloba après sa position ay a komi côté nini yango wana nazo kotsa Mama Congo sikoyo bomona et puis bolanda nini kolobela bino. Merci. Mama Congo sali presque ba mbula mingi ozomona na te na media leo to kangio lisusu en plus to kangio pe to kangio ndina ambassade ya Afrique du Sud. Si. Yebisa biso nanu. Tango ozomona makambo zo na Afrique du Sud. Bazo bo mamande ko na biso ba africaine y compris na ba congolais aussi na kati. Et ça lion ndeni. Et ta ke maman. Si et ça lui surtout pas si quand il s'allie on qui se déplacer wana. Oui. Pour ba ça en Afrique du Sud. Et ça les maraté. Ça la maraté. Donc il y a makambo impossible. Et aussi biso ba to mwindu soni na misa mindele. Na misa barab ne bazo mabande ko na biso na Libye to télémarato lobe o barab o ba mindele sikoyo biso na biso voilà c'est trop lourd là na mona ki ba jeune wana ba sengi manifestation ya on a ye ba jeune ba sali manifestation na média ou bien na milliers na biso ya bana mboka ba yebani même pas mais ba suli kanisi ya ko sala manifestation liboso ya ambassade d'Afrique du Sud. Et bon bino Mama Congo. Bozala ki wapi po bosala yango? Ngai déjà là na monaki ba publicité wana kuna zakami na bango na Bedgar Mokonzi. Bango ba zakana Bedgar Mokonzi na mwasi ya babe na zani permis. Na monaki na mira mwasi ya babe. Oui. Yango la sikoyo bango lokwa si ba sengaki il fallait siko to appuyer bango. Ko appuyer bango te mais ko participer na malheur oyo bande qu'on a biso bazo vivre en Afrique du Sud. Oui. On a ya kidona mona ko na mira mwasi ya babin. Mais koya awa na ambassade d'Afrique du Sud ngamona na témoin. Na moni ba combattant o ya kombote o to yebike ya kombo so to moni c'est que bien. To moni bango to moni kaka Mama Congo nde waza lokola maman la biso ya RDC azo représenter combat nde to moni kaka yo moko. Baninga musola baza wapi? Awa bazo pesa mbongo te ba ba kenda côté ya Moïse Katumbi batinda bango na ba mission na ba lamuka ba président lamuka so batinda ba mission boy ba ki ba yebike enveloppe ya ali alors l'enveloppe ya quitté la pauvre Karine Yama na moi c'est à Babin oui ba sengi ba pesa ba oni. Voilà ce qui se passe dans les combats, c'est ça, combien comme commerce. Mama Congo, combien comme commerce. Donc, ceux qui ont enveloppé, ça là, qui n'est pas tout le monde là-bas. Et belé, ah, on a pas mis ce qu'on dit, mais continue à biso. Boya, bon, les caboya, les banques, on a pas téléphone, taka, bazo solo là. Parce qu'on a pas Fayulu, on a pas Muzito, on a pas Moïse Katumbi, on a pas Jean-Pierre Mbemba. On comprend.
Ah oui, ça va ma politicien, tu vas envoyer au Sani. Donc comment la minute maman qu'on a vu comment le commerce. Donc bateau va savoir enveloppe bailler bali na bango. Mais autant va comboter pardon maman. Na 5 bolim bisi maman autant va comboter. Attends, ah oui, banité et obimana. Ouais. En tout cas, comment na maman Congo sous mo aller lobi que ça linga sengo mingi tan. Alors maman Congo vraiment pona pour ça sa manifestation ya motindo oyo batu baya mingi. Esenga nini? Kande basali wana esenga ke lote kande bango ba démarche bango basali yango pe ka to sala oyo batu ya ke belé yango na yebisio combat ta ba congolais et comme commerce ce qui kuna enveloppe ya te ba oya te omoni bango ba okende ko baby sani ba utako baby sa manifestation ya ambassade ya Rwanda Kagame pesi bango mbongo ozo comprendre ba tout o ba sasa ki manifie ya ambassade ya Rwanda parce que na Kagame pesi bango mbongo ba kenende ko baby sa ko biso to kende ka prena ba vie chérie to kuti mutu na bango na ban azo zongi saka batu vie jangangwesh ngana kanga vie jana nzoto to kene tili bo samba sa da Rwanda to kene na ba vie chérie ba vie na muso ba petit to zakina mamba ni ba beta vie jangangwesh ozo comprendre makamuna zo loba isa mamba solo ya lokuta te vie chérie isa na internet bango ba shomongo na ba dieta on ba chaki kabuya ba yebisa ngake ba shomongo na ba dieta kabuya ba chaki mutu na zongi saka batu po bango pe mbasenga ki manifestation na Bordon basengi manifestation à 2h babi ke bat bayaka après midi bat baroya bango basengi entre 10h soki ti 12h baki ko marché kuna musika ba sel pe vite mbala liboso kombe salema de 10h à 12h voilà les faut eba wala ya tebi ke e bandaka ba 17 ba midi si ba 19h si ba 19h mais Bordon basengi de 10h à 12h ba sel musana basani ni bakei bango kuna basenga soki ile nini bache mutu na mama bana ozongisa bato ozo comprendre biso to yana ba vie chérie to kinda to manifester ngwa Congo na ganga liboso ambassade ya Rwanda pona nini Kagame apesa bango mbongo ba mbrouiller bato ba ya wana tipo Kagame susi na yezalaka ba kende ko tshela ye makelele te liboso ambassade na ye wana siko biso to zi occasion pona to kende ko tshela nani makelele tous les deux groupes ba shomongo ba dieta na bodombo bale ba mbongo ozo comprendre awa lokolo yana ngoli kamba peuple na ko ya soutenir bande ko na biso tango moni basani ni na bango te miyibi mama Congo question nga eza boye na combat ndeto eba combat yaki boso so manifestation lika ezalaka moko Congo le peuple nous sonde a kozala wana pour manifester mais pourquoi et comment côté kuna basali côté sous basali même jour commerce nde bazo senga wana siko batu ko basenga wana basa déjà en direct na batu na bango donc na ba guru na ba yebike ba pesi bango déjà consigne que boke le bébé sawana ba musu ba biso boke no bébé sa musu ba biso ngo sala boye ozo comprendre ndenge combat et comment okende to kendara sous ordre de mitino o batu na ba pesa bango que vous sala boye et que vous allez boye c'est comme ce peuple kuluna to landa bango ozo comprendre yango elo bomi combat yango moni ba manifestation ba chemin ba sala na château rouge na biso to yana biso te pour kana kambo ko déjà bango en direct na ba Moïse ozo comprendre bazo diriger bango dans la minute mama Congo combat za sunde za ki avant parce que combat tango za ki avant za ki combat oyo to wa pour l'école yango ti si combat ki to wa pour l'école les équipes to telemi to 10,000 personnes voilà na balabala oui siko lokole ko maboke ndenge sana mtana partner no ba groupe président na bango ba président ba ko bébé ah donc comment peut-ce ba titre et comment ne ba président na bango pamso la muka pamso soki CCDP pamso ba tangwanda pamso ba shomongo et ba kombe ko maka bongo yo kasi kasa na kama Congo titre yate Congo ga ikoka nanga yango komo na lingaka te komo na Congo wana ya kama ba Congo apesanga peuple ba pesanga pona ndenge misala nyonso na sali na komba yango ndenge ya respecter peuple nazalaka na katikati ndesi biso ba combattant na linga na président Papi Ngombo katikati ndesi mikro to pousse to kende na lamuka des autres de komi ozaki na peuple bokene na lamuka des autres de komi ozongi na peuple na président Papi Ngombo président nanga non aligné kaka bongo yepe sango na yepe zo kana soutenir bungi ka boyene ni azali président to Solène lobby oui to Solène président lobby
Mama Congo la sepeli benda koyoka masolo na yo esalinga bien mais Mama Congo ali na eti Mama Congo azana yi netre ali ate boke tala me babuku nyoso na zate mukolo komo le kobima kasi mukolo kobima kasi soke bimi mutako pe oya atoya osamba na lokola kobima mais pour l'instant ngana lia na ate soke pa musito na liate pas Fayulu na liate pas Moïse na liate et pas ya Igwe na lia na pété o pas ya Kabila na liate o pas ya Bangotu na kuna na zate biso na bana ici c'est Paris tous na biso c'est tous ya batuté ba Chikito ba Koko Sandruma tous les bana ici c'est Paris donc na ba ko héritier triple nati Congo tous na biso ya mututé na yoki nouvelle mozo bima Mama Congo basali pi ya bango pe plateforme la bango na kombo soki ya ici c'est Paris c'est ça bana ici c'est Paris non wana yali bana ici c'est Paris nani Chikito mtasali Chikito base Félix président Félix à Château Rouge wana ya Chikito bana ici c'est Paris base soutien ya Félix Château Rouge Congo Force Pesali. Voilà, na bien hoté. Fatimo Konzi Pesali. Na bien hoté. Merci Mama Congo, ce que tu dois poser à Mama Congo. Mama Congo. Ozongi mo mgesima, mais la moni obimi sikoyo. Toye basiko arrivé à présent Fati. Eza les 16 awa, il y a les 16, les 4, les 16, les 17, les 18. Mais nous ici bandi. To comme mona koto yo do banko ba combattant na ba ti combattant ba comme déjà ko tu éviter Mama Congo se positionne les années. C'est au moni photos à la série. Oui. Félix ni azoya wana mwana mboka. Mwana mboka oui. Ngana Mama Congo. Félix aza mwana Mama Congo. Jamais na ko retire mais la Félix. Félix ni aza wana akoya ba Congolais ba oyamba e. C'est notre que Félix azana boloko. Place azali moyen s'exprimer ami kangolama ezate. Batikile occasion oyaya ba mona nde ba Congolais ba oyamba e. Et ko pesa Félix courage. Pour Félix na mutu na ye bien. Vous comprenez? Ayebi ke nde naza awa mboka na biso zo occupé o eza ba Rwandais bango bazo commander nga mais il fallait pesa la boye. Vu lera ke ndako pesa discours na ye kuna ke na ye boye denga to de boulonner ba Rwandais. Vous comprenez? Ce qui Félix ala na souci à Congo te alera ke ndete ko beta kuna pa minde et pas ba américain ke na de boulonner Kabila. Vous comprenez? Si koyo Félix akuta na likamoko ndenge ça aller à lobby à de boulonner biso ce que dans la division lokola États-Unis et bimsa ke na mpoisa ceux qui division ya leki na kati na biso to nyato sangana pona Félix a de boulonner ba Rwandais mbelelo Congo libre mais vu que to zalaki na kati ya division et loko wana moyen salama ezala kité yango na Félix place azali azaka na kobanga mais na mutu azana ngo. Vous comprenez? Donc Félix a dit que le moko boye o akanisa kike non ye ataki mutema ke peuple ba ko aider vous comprenez? Ataki mutema na peuple mais vu que division ya laki yango eloko wana ira attaquer Mama Congo la molo ça n'est pas discours Mama Congo ça na zolo ba vérité na mikolo ya politique so ba landi analyse yo ba ko comprendre na lo banini. Sikoyo Félix ni azala mtu na ye ayebi na yazaka na boloko ayebi hein ayebi yopo yebi ngape na yebi oui ndenga zawana soka meki ozana toyo ndenga tambula kawana vous comprenez donc aza étiquette sikoyo ye yoka toya siko Félix ni azawana ayebi ke sura meko lobela batoyo nazana nani aza yengo kaka na ki IDPS na biso peuple to lâcher ye mina minute oyo so batikeli Félix temps ye ba Congolais ba yambiye Félix temps tulera ko mona ke non naza na force ko pe ko baluka akoyi pe ko de boulonner ozo compagnie on ngapa na zo mona ke tina ko no Félix antake mwana moka eza na honte ozo comprendre conseil au pesi na bana mboka ngwana ba ke kanga Félix te aza mwana Mama Congo ngala aza Mama Congo ngape bana ici c'est Paris bazo kanelanga na ndenge ni suba kanela yo ba Chikito bazokan le monde ba photo to kanga na Chikito et pas vieux Chaba Chikito alobina Mama Congo azaka moko
président zakaka moko mwana mboka ndenge zana ba makambo ndenge so sala o fali ya obeta jibe ya obeta mama konga beti mutu mama konga fingi mutu mama konga sali boy wana shikito mtazo loba ba makambo na nyoso biso to mela rango ko fimo tina yolo ye wala biso ndeto za awa shikito biso to ndi mama kongo makambo nyoso o fali ya obeta to ndi mama kamwana awa protection na yo eza biso ba kolona yo biso tozoke no yamba président aza moko lokola bima makongo oza moko soki okena biso koyamba président te tikala na Paris bona message bana se Paris apesinga siko ngana sani ozo comprendre nakoma na difficulté otomla na Paris ozo comprendre obanga be ngala banga batika ka bana wana bakoko héritier bashikito bakoko sanduma ali la poni ba château rouge ba vieille na ifonge wana ba vieille na ngai donc Paris tout ba vieille Josa Lemba ba vieille na ngai gigishera ba vieille Chelia Wendo ba vieille na ngai ba conseiller yo non ba conseiller ndenge sana na soli na mutute mais elo nezo bangisa yo elo nezo bangisa ka bakoko sanduma ba shikito balaki yo nini balobi elo te balobi mama Kongo ozala moko président ezalaka moko Fachi mwana mboka Fachi aza mwana mama Kongo lokola biso toza bana mama Kongo biso tozoke no yamba président Fachi moko mwana mboka soki yo toyoki yo kena groupe bata des autres wana okozala na voir mende ndenge eza wana tu dois respecter makambo toza oyebisa yo kotya likolo no mpona bato bakende kokanga président te soki olingi okenda biso te tikala na Paris position eza nini position na eza nini nga position nga na minute nga na ngoyikanga Félix mwana wa Makongo te Félix aza mwana mboka to bunda biso na biso te to bunisa nde ba Rwandais o bino bozo bigisa kuna eya Félix te Félix aza na boloko to edenge ndinga lobaki a de boulonner siko ndenge bat ba okende kuna ebele Félix ko pese mayele alors siko oyebi tina peuple congolais te mais la Félix oyebi tina ngana sina expliquer na expliquer neza ana muta avant que tu Félix Kagame utaoya ad est-ce que batelemele Kagame mobilisation ezalaki ndenge o basaliwa o basala Félix mobilisation basala Félix il fallait basala ngo Kagame awa babikisi Kagame baya hotelimela Félix mwana mboka malgré makamne wana salaki ya lobaki déboulonnement ezana mutuna ye azoluka nde bino boyedeye a déboulonner ba no bakota ba musala ba militaire babokechu bakitima bumu ba eso bango nyonso wana bakitima bumu na bango bakota musala militaire bakoyeko aider Félix po o bazo sala wana eza ba théâtre e ko simba te Félix aza mwana mboka malgré bokota musala militaire bo déboulonner ba Rwandais point barre yo ozala mukolo yango mukolo yango les 16 les 17 les 18 ozala les 17 les 18 sikoyo bashikito banda to kutanaki omoni apa fe shaba ba photo yango to kangana bashikito ozanga olaksango et pas fe shaba ngani naza wana nazola mitindo na bango donc bazo yanga okomi no côté na bango non pour en tant que bana ici c'est Paris donc même moi à Paris nga pe moi à Paris oui bango oki ko nse ba pesinga ngana loba trop ale na loba oh fali ko beta oh na lobeli ngwanda oh na lobeli Kisekedi et c'est mes protections ndenge sana ba décision ndenge ba expliquer nga pe mama Kongo azaka moko président aza moko biso za bana mama Kongo Félix aza mwana mama Kongo na desani donc mama Kongo ti ataka makelele na yewana base za kana sima na ye nazaka na base na bana ici c'est Paris yo moni makambo ti na ndenge leki boy na lobby na ko beta mabaku na bato bazoleba mbon bato finga Félix tala bango mo pe miyibi ozo comprendre miyibi bazo finga Félix ngana boya na mabaku mama Kongo pesa na position na yo parce que na comprendre pe te na moni comme trop Félix trop président ngana zolo ba position na yo ngana zolo ba vérité ba makamba zo sala wana ko ndenge bazana bakoka na bango te IDPS viva ba de boulane ba beret rouge Kabila bango bakoka IDPS ana poto IDPS bakeko bimisa trouble ti kuna l'Assemblée nationale bakoka na bango te eza théâtre basika Félix mwana mboka bo aider a de boulonner ba vidéo tambole belé côté kuna elo te tala na ba vie cheli ba oyate ba Curtis ba oyate nde basala ba vidéo na sina benga bango sina lobele bango mina Curtis ya sa manga muna Curtis mina asa kota bolo apona ya chichi 9 mois
université na ye beba na babiso mama Congo o ozo comprendre tala Félix wana na pouvoir nga mama Congo na bana na nyonso mama Félix na ya oloba sima siko na lopesa na lupemba asa makamne tranquille après na ya ko wa makamna ona lingi pona Félix asa makamne tranquille Félix nani Curtis Minard oso kota boloko pona ya chichi e koka oso bunda mukiliba yebio kokene kokota na makama miyibi wana te ngama ko mna lobby Curtis aoyate vie cheli pena ba video na sali wana aoyana ete lupemba Félix mwana mboka ya bayamba to kutsa ba Rwandais voilà ce qui peut l'air oya bato ba kokende kuna bokanye pe en otage koto ozo comprendre to kanga pe Félix en otage koto yo ninga zawana to lobby sie maloba libération Congo eza na maboka Félix mais Félix ne aroya wana awa so bato bakangiye ba lobby sie makam oyo biso tozo linga Félix asala ba Rwandais bakende so ka mekolo ba makambe silite yemtana parole olebo linga Félix bokanga abimisa mo obse tozoloba kengana za président à 100%. Félix ninga zana soka ye awa bakanye allez makambo na nyusa sala kina Congo esili na chiwa makongo ministre ya défense na che Delta Kabuya ministre ya fonction publique ba chepe yo ministre boye ache ba congolais makambo na bino to sala yana na lingi na ngasute bala mboka leboya to kanga mboka ta ko ya ninga zo ya wana soka meko sala kama kamona Congo est libéré libération ya Congo yana maboka Félix olebe bo bundisa bo edeye mabo bundisa Félix ezate bo bundisa Kagame yaki aboleba mbongo bokimi ba commerçant politique vechele oyate Tartisa oyate château de se ko na ngo tombe na maboka Félix président azaka moko mama Congo azaka moko na oyate pona ko bundisa Félix. Merci Mama Congo soto zonga sima na Bruxelles obeta match si to bana mbokati to biso nyo to ba congolais ata ba beta inga ba bandeko na ngese ba longa ba congolais nga pe na longa Mama Congo te PDPS bango moko ka bana si ba moninga na nzela Mama Congo ba koma ba fan bango tout le peuple congolais to le ka na château rouge mona ata ba beta ngale lo so na leki na nzela Mama Congo to za na biso bien ya makama ba congolais toza biso na biso so likambe kwei to betani papa ezongi o comprendre ya bongo ngaze ennemi ya mutu te ngaba makonga ba congolais tout. Merci vraiment to komi presque na suka masolo na biso Mama Congo en tout cas na sipeli na ba réponse na yo mais na monique Mama Congo Fachi béton si Fachi bête non il faut pas comme c'est béton avant comme c'est béton ngala zo pesa bino matea bataille de pes il faut comprendre Fachi aza béton te comme ça inde béton a récupérer pouvoir nyonso militaire na maboko na ye économie nini tout ba ministre ba ko ba congolais abenga na ba Rwanda ba bazonga chez bango Ruberwa chez lui Jeannette chez elle et 5e langue wana Félix comme ka kondima yango te Félix ba congolais ba ko yina yo so ko ndima 5e langue ya Jeannette kondima ngote ninge Jeannette azolo bana ke oto za soki ba 100 combien et ça ba zo sankana ba banya mulenge wana ba uti Rwanda Félix kondima eloko wana te koma makasi okoya ko mona aba ba congolais ninge ba lingi yo koma teti koma béton oza béton te sama Makongo qui te parle Félix check. Merci Mama Congo la moni pindo na information pour makambo ba langue wana na yoka kengo be soki cette langue non baninga bakisana ki mwana Kinyarwanda na ki mwana mulenge sikoyo Kagame akomi Congo eza éléphant yo Kagame Congo ngo éléphant na yo azo comme ça Congo nini Chine donc moni bena Congo nzoko munene il fallait Félix abanana na ba identité na biso moko iwana na koloba ngo sima pona lina koloba makama be pona Félix lelote kamere ndenge yo zo loba wana o éléphant eza éléphant na binote ba Rwandais o comme ça ngo Chine eza Chine na binote ba Rwandais yango wana Mama Congo na le na zo mona kamere azo sala Félix ndenge wana Félix ana boloko na zi conscience lelo na ndenge Félix azo wana na koloba mabe na ete peut-être après ce qui va yambier basali makamna bango ngana limba ya maye bien pour ba epesa effort mais ngana on sepela kutu yoza la wana parce que yoza combattante ya munene oyo ko tuna ba question o ba ko tuna ti o moni ngai na sama Makongo zo comprendre
bashiki to na bakoko Sandruma na bakoko héritier triple na tiko bajira makambo wana mais ozala na bango te ngana koza décision na place bashiki to te na ba héritier triple na bakoko Sandruma ngana koza décision te omoni tu wale na kenda wana ibalukela nga mabe yango to balwana makongo yo okenda na kimuyibi mbala sima so ke atu abomi okuno omona biso te avant na bimamboka ifu shikito koko Sandruma base yeba base koko Sandruma na koko héritier triple fu ba yeba j'espère bango so ba ozala pe na Belgique bango ba ozala mais pourquoi kena bango longo te bango na bazi décision te faut bazulo décision faut bazi la décision mama kongo ko moyo ka base na ye ngana zaka na base banda kala batu ba yebi ke base na nga triple na tikongo na somono pesa base na nga na vecheli ya window asa base na nga na Curtis mais bato pe na ba dirigeant nga eza koko héritier triple na tikongo koko Sandruma na shikito bango siko bala côté Félix na okeli base mama kongo pe si position na ye ayokeli base parce que base eza côté Félix asa nini mama kongo poto kabwana siko liloba nini ko yebisa bandeko nyonso baolanda biso surtout baye oyo baza mingi na bazolinga babundisa mokonzi ya mboka na mokolo yango conseil noko pesa parce que nayebi ke ba maître baza na kati ba maître bakoti makambo yo ba saper bakoti makambo yo pona moni ke na yambaki vient nga shikito muchashino se défendre abi fachaza mwana mboka toyo kana to yambande fachi to tika ba makambo mususu wana oke o tiraima bani bani et muke katanga so intervenant qui aussi na émission alors baki toza bana mboka tolingaki Rwanda longwa rande sa longwa siko mwana mboka ye wana pourquoi to bundisa ye lisusu lilo basuka mama kongo pona mukola lilo to sukisa masona biso lilo basuka ezaka peuple congolais kande baloba na bino makongo ali na lie na ngate naza na contact moko te bata fati sauf base na ngaba on atangi ba kombo wana donc Félix amona mboka zoya na lobi déjà trop peuple congolais ba oba oyamba yeba kene ba ke yamba yeba oba kolingana bango te bava na ndako malgré bozimbongo oba nguma na bino batindeli bino miyibi les combattants commerçants botika bayamba Félix ndenge to yamba ki Fayulu lera yaki awa ya lamuka na bata Félix to sangana ki Félix pezoya to sangana unité donc check et pas deta kabuya na yoka ki lolaka na yo mais na makamna bino wana na ba miyibi ya ba commerçants combattants na oyate deta kabuya je t'aime trop la grande combattante que je salue très très fort donc aux aras sincères na oyate na ma bêtise na bino wana yali théâtre botika ngo deta je t'aime très très fort salut mbote na pa batutu ba landinga Karine Yama o utiko sala sitting auto uti ba mbote trop donc il vient chez lui batutu na tangi on a tangité bat pa olandanga boka moite car c'est la vérité donc na ju décision makamona ndena pona aussi sa commerce na combat non wana ba créer ba bêtise wana buzoba yo so zimbongo kuna ba pesio kene ofinga Félix oye bakata l'air grave ozimbongo kuna pa Moïse atumba biso kene ofinga mutu bakata l'air grave ozimbongo muzitu batindio kene ko finga mama Congo bakata l'air grave wana yango te faut lo ma vérité faut za la juste faut za na bwanya makambo ya na nzela nitinga makambo na yeko loba awa eza nzela voilà. Merci peuple congolais. Na chargé tenaka ma Congo. Merci. Merci na baino so bolanda biso na poko lelo. Merci na pesi les véritables diamants noirs Mbote Mingi 5 étoiles de love Mbote Mingi maman Gisèle maman na biso Irène Bengazi na kata Savini sur Orge. Maman Congo biki baluka ko la Savini hein. Maman Irène Bengazi. Maman Irène Bengazi vraiment kuna na Savini ba Mbote trop merci ngapina lingako. Mukomisi to kenet. Oui. Kuna batumba bantaba. Kitoko olia. Si. Merci maman Irène oki maman Kongo apeso bambote hein. Ndenga yo lingaka ndenge pa lingaka yo. Merci Patrick Emaloavengi, Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut. Merci aussi na Sylvie Chika maman la Jean-Sylvie Marvi, Jirite Sebo Yaba Sebondo, Armée da Love. Merci vraiment à Jeannette Malangi, MK Muswahili. Mama Kongo mbote sunu mbote ngana kati nga si na pesi batnanyo so mbote no na Agdas Kamibomba na pesi ba mbote trop Edgar Mokonzi Vision ya mijo na nga ya mijo na mbote trop malanga na bosana Mimi Love bana kwa sa Mimi Love
tututu bato balinganga na pesi ba mbote mimi lofu na pesi mbote bato balinganga bado bino tout kuna dans ba mbote bino il y a trop Gisèle Oumba la journaliste na pesi mbote donc voilà de Takabouya la grande combattante moi ça sincère moi ça mandefu de me ba mbote trop en tout cas merci vraiment mutu bolinga ina kangela bino ndeye yo na juillet ça linga pe plaisir il y a solo la sous le loto ba vérité za ki wapi peso makambo bomba maki mama Congo il y a lobi asengi na pepe bolimbisi boyamba fachi kitoko mabeza te ngape na sengi ka bongo mabeza te kimezala si po azaka mwana mboka mwana mama Congo muto asale lo kasi ba okende kuna yo balukela ba obake na ba honte merci en tout cas on a Paris tout déjà ba Chiquito ba ko Sandruma vous comprenez ba Château Rouge wana baza pour fachi o ezo lega na internet ba vidéo na bango tambla wana eza ba théâtre ba ko kate merci batika mtema be donc tika mtema be to yamba fachi eza te ke ninga wana ceux qui ont la mabe to dénoncer to banda toujours ko dénoncer mais to pesa ye journée wana le la rozonga tam susu aroyeba ke peuple nanga bazati mananga il faut faire quelque chose na keleme la makambo on comprend il faut na funga mana maboka ba rwande et voilà ezate to ko la mtema be wana komi ba n ya pas mapamba to so ina biseke makambe sili Félix Azane on a tina 2023 ne azawana tozotela siko ba rwande ba ko sale nini voilà. Merci maman Julie Wabembo ya papa Wedou, merci papa Ika Deluce et maman Eugénie Ika et les maman Mel Fololo, merci en tout cas, à très bientôt. Tous ensemble, check. Qu'est-ce que ça la Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Batu buzana kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusukano numero 9 na Kasavu bana Guinée bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba mabi agence ezaka moko mama le Global PM Express Patrick Malovengi à air d'ouverture na chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana bino batu kuzali na photo oli kutinda biloko ngela na Afrique na uza kutuna Global PM Express izaka wapi izasika kukunga te izabongo na Château Rouge so na Château Rouge okoti Château Rouge otuni numéro 25 Green Léon Bandiku wana okumana Global PM Express. Global Express ils ont aidé population congolaise communauté na biso autour en France pour la recherche de la développement basée à l'étranger précisément na Congo Kinshasa na Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la poli, nous avons fait dans conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien et tout dans l'avion. Nous avons pris la petite poli, la poli express où cela va des jours. Et surtout quand on a fait, on a pris un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, vous hésitez que le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au vu DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global PM Express, ils ont agence yasi, oh bah kutia biloko, pe usia en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est un logo qui est un logo. Global Express,